une femme sage. Parce que c'est une journée de réflexion. Une journée de réflexion. Et j'ai eu le temps de expliquer qui est la femme. Et comment une femme sage azalaka. La sagesse, c'est un cœur. La sagesse, c'est la mentalité. Tu ne peux jamais être une femme si tu manques la qualité. Si tu manques la qualité, si tu manques la discipline, c'est difficile pour la femme. Quand tu as les poutes, tu es habillé. Mais est-ce que mon thème on peut la les poutes? C'est ça les problèmes. Il y a un temps que moi je n'ai pas comment moi citer. Parce que si moi si pena zongi na kibu moi si na ye ko se donner na ba make-up te na ba pantalon te na ba manzaka te ko se donner pour à transformer vie ya mutu. La moni le nzambe nzamba kela mutu na mabele une seule fois. Akila mutu mabele deux fois te. Une seule fois nzamba keli mutu na mabele. C'était Adam. Mutu abotama mukolo na mukilo zaka Adam. Après ça, Nzamba yo kozwa capacité ya bonzambe. Nzamba zui capacité ya créativité wana. Ati yango kati na mwasi. Ati yango kati na mwasi. So azui qualité ya semence ko yo kota na nzoto mwasi pour epesa mwasi ma possibilité ya ko transformer mutu. Ati na mobile. Donc mobile na ye moko boye akotikala jamais ko bimisa mutu na mokili. Badeni les bazalaki ba prophète minene minene makasi bazalaki wana kakienza koma même na niveau ya ko modire Corneille Nanga de ile sa ya longoli yango nzamba yo kele mo se contredira ka bino ba pasteur nzamba yo kela mboka na biso mawa na bino pe ba pasteur yo kela bino nzamba yo kela mboka na biso mawa bino pe ba pasteur nzamba yo kela biso mawa yo kela bino mawa ebe zana makambo ebele mais biso bato to koki pe ko bimisa ide na na yo ka ba mona ka manex wana zana mukie vraiment oh maloba ezaka mukiete likanisi pe ezaka na taite mais likanisi ezaka seulement na ba conséquences nango et quoi ça ba conséquences nango positif et quoi ça ba conséquences négatives likanisi ezaka na taite. Nous manquons les vrais sages au bateau bakova et tout yanga basala nzambe ko bakoyisa mokoisa mokonza mboka abafanda tala il faut ça la boue il faut ça la boue il faut ça la boue basala nzambe lokola Joseph bo ko vanisa mokonza mboka lokola azebisa mokonza mboka clair vérité sans tenir compte ya lelo yo mboka eza na problème l'église eza na ba problème mokili eza na problème na temps parce que le diable aussi a imposé trois choses na mokili. Vraiment a imposé inquiétude kati na bato, a imposé soif ya mbongo. Bible zobaki na mokanda de Timothée 3, dans le dernier jour il y aura des temps difficiles et bato akoma ba ami ya mbongo ndi makambo ezali. Même armée na biso, même gouvernement na biso, tu as un problème ya nature ya bato. Vraiment bato baza na kati ya gouvernement ba na kati ya armée et belé sur 100% 90% bazangi humanisme. Ba bato moko boko solane siko na tongo boyokani bien to bunda pona mboka na 12 heures ba yeli 1 million à changer. Problème ya este ezozala na ba problème parce que kaka bato baza en kata kana este wana bango ne baza komya ba information ya mboka bango moni ba bundisa mboka mais bandeko na biso moko ya este ba mama ba papa ba jeune lokwa ko bangeleki bango moko baza ko se livrer pe na sepera na mokonzi na biso. C'est un homme, un seul tu vas comprendre bien tes mamayeli. Vraiment. Tu vas avoir pression, déclarer guerre. Azana ba réserve pourquoi? Ngapa na avez premier batouane. On a posa mokonza déclarer ka bitumba to ke ka to bunda. Mais butu moko na fanda. Na bandisi ko réfléchir na ko tala nataka vidéo moko le kaka mikolo otaka oleka na zo apeta ko enregistrer ngote
colonel moko na este ameli soki sime ameli sime moko so bala biso sime ya Rwanda il n'est pas ko pesa ba information makama basoki ba lobi ke non tala ba biloko lelo toyoka kombo ya mutu mo soki nani soki kabindo soki bindo soki kabido soki nani kabidi soki nani ngona azaki moko ba wazalendo akomi na M23 so yesanga soko bataya ya biloko ndengwana mutu a déclaré guerre kaka armée n'est tourné contre elle vraiment guerre ya liboso esengeli président déclaré il faut ba réformer. La semaine idée moko le ministre Jean-Pierre Bemba là azaki ministre de la défense après ça ka idée moko ça très capital mais kaka batunde ba combattant déjà ka idée wana ça d'abord réforme et armée ba identification c'est ça le vrai problème ko eba moko na moko même kabila pe na deuxième discours na ngalo baki yango. Bonjour et bonsoir à tous les abonnés du Fleur Monde TV, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous capter en ce net moment de big salutation à toutes les personnes au la chaîne Nabino babi de big salutation à tous les abonnés il y a Fleur Monde TV babi Normingo Wakanda de big salutation à toi, des big salutations à Major Peck de Bruxelles, des big salutations à toi, pourquoi pas aussi à Wembo, Dembo Wembo plutôt, notre DG, bah bien grand merci à Julia Takabir qui est toujours derrière la caméra pour que nous puissions recevoir des images impeccables. Babi, aujourd'hui, Berthelin Tumba n'est pas seul comme d'habitude, la message Royambé Labino, bah invité aujourd'hui, j'ai réussi un homme de Dieu, le révérend Manix Lupika de l'église Centre Missionnaire évangélique qui se trouve dans la commune de Bandalungu, avenue Mbouela, numéro 26, précisément Bandal Bambole. Mais là, il y a une qualité kaka ya Moussaï dans Zambie, mais il y a une qualité, il y a Makambu Etani en politique. On va parler de plusieurs choses concernant même l'église, même la République démocratique du Congo. Douliarta Kabir, tu peux me dire que je puisse prendre bel et bien mon invité qui est le révérend Manix Lupika. Mbote papa. Mbote mama, mbote na batu nyonso balanda biso, kimia na Nzambe ezala partout bozali. Vraiment. Kimia na Nzambe na mboka Congo, na mabota nyonso, na église na Nzambe, na basai na Nzambe nyonso. Kala, tu yamba olisumeni. J'ai vraiment temps. J'ai vraiment temps moi makambo pezaki bele, ba santé pe dérangeaki. Merci, ça va. Profitons comme nous sommes dans le mois de la femme, moi, ça se prépare, la femme, ça se prépare pour porter le pagne, moi, ça s'est réveillé. Par rapport à ces mois, est-ce que vous pouvez avoir quand même un point de vue par rapport à Bissobassi? Et aux Angati. Les Angati, hein? Les Angati. Mais comment tu as besoin de bordir? D'abord, mois de mars, ce n'est pas vraiment un mois, pardon, il y a fête. Par rapport? Les 8 mars, jour à célébration de la femme. Non. Normalement, le 8 mars aussi, ce n'est pas un verset biblique. Oui. Ce n'est pas une loi chrétienne. Et ce n'est pas une journée de panne. Mais le 8 mars, c'est d'abord une journée de réflexion. Une journée de réflexion et de révolution. Ça, il y avait un groupe, il y a des femmes, parce qu'il y avait trop d'interdictions. Interdiction, les cas qui mingi, obligation, les cas qui mingi, loi, les cas qui mingi. Parce que moi, ça a été limité. Vraiment. Et un groupe, il y a des femmes, qui réfléchir, qu'est-ce que ça pour s'en sortir. C'était difficile au moins dans le gouvernement. Moi natango akalezaki mwana mwasi ata tangi classe ndenge ni suka naenda kwa libala. Izaki na ba famille musaki difficile. Faut être mwasi vraiment batangi ces classes. Bana s'occuper beaucoup plus de mibali. Et donc on a femme ménagère. Yama kama sikate mambo ka. Même si la tunique que moi que Jacob azaki na combien de ban. Et bien batu babika na 12. Mais Jacob azaki na 13 ban. Vraiment. Jacob Zaki a 13 enfants, 12 garçons, na fille moko. Vraiment. Mais on remarque même na Bible, beta li solo na yemingité. Et vu qu'il y a victime, il y a viol, na bande konaye mususu, les salaires qui est victime, il y a viol wana, et ça qui est réduire le pourcentage. Et le quoi basi ba fanda qui va niko réfléchir, ne ba luka qui ba senga liberté moko ya expression.
de esalaki basi bazwa moi accès na gouvernement na ba politique tozwa accès basi bazwa bazwa accès na accès ningolobi na politique bazwa accès na moi makambo ebele mais malgré tout ça la femme n'a jamais été femme. Oh, par rapport, tu peux nous expliquer c'est quoi d'abord la femme? Avant d'abord, la femme n'a jamais été femme. Vous savez, même dans la Bible, Nzambi, tango akeli mutu, akeli mobali, mobali auta na mabele, mais moi ça auta na mabele te. Nzambe akeli mutu na mabele. Asali mutu na image, asali mobali na image ya bonzambe. Vraiment. Et tant que na tour ya moi si Nzamba ye kozwa kote moko na nzoto Adam, nda asali Eve. Et Nzamba zo benga ye aide semblable. Aide semblable. Vraiment. Nzambe abengi aide semblable mais mutu mobali tango atali abengi femme. Abengi femme. Mutu abenga femme c'était Adam. Nda loba kena os de mes os. La chair de ma chair. C'est-à-dire être semblable à moi. D'abingi femme. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une qualité à femme. D'abord, moi, si on va jouer à femme, c'est d'abord une aide. Il y a mobile. Une aide à la nation. La femme, le mot femme, est construit dans 5 lettres. Et chaque lettre a une signification. Chaque lettre, il y a une puissance cachée. La lettre F signifie la force. C'est-à-dire dans la femme, je parle d'une femme. Je parle d'une femme. Dans la femme, il y a la force positive et la force négative. C'est quoi la force positive? La force positive, la femme a une capacité de la aide. Il y a beaucoup de mobile a na ciment, mais le mobile a peine mbeto. C'est na moment ya lelo. C'est pourquoi moi je ne parle pas de la femme. Je ne parle pas de la femme, mais je parle d'une femme. Moi, ça, moi, iPhone, moi, il y a un moment où je suis que non, moi, ça tire là, comme moi, cité. Il y a un moment où moi, je suis comme moi, cité. Parce que ce qui moi si pena zongi na kibu moi si na ye ko se donner na ba make-up te na ba pantalon te na ba manzaka te ko se donner pour à transformer vie ya mutu. La moni le Nzambe akela mutu na mabele une seule fois. Akela mutu mabele 2 fois te. Une seule fois Nzambe akeli mutu na mabele. C'était Adam. Mutu abotama mukolo na mukilo zaka Adam. Après ça Nzamba ye kozwa capacité ya bonzambe. Nzamba zui capacité ya créativité wana. Ati yango kati na mwasi. Ati yango kati na mwasi. So azui qualité ya semence ko kota na nzoto mwasi pour epesa mwasi ma possibilité ya ko transformer mutu. Ati na mobile. Donc mobile na ye moko boye akotikala jamais ko bimisa mutu na mokili. Mais il faut que à transmettre ces semences pas à moi si et moi c'est une machine il y a production machine il y a procréation il y a un mutu nyonso mais bato ba ki ba sali ba Bible ce que Bible ce que Bible papa ma Bible e bomaka papa atoke yo sali ba tyo mabelo comme moi si ba tyo sima kwa moi si wana balo ba ko sala ba chirurgie wana yeba kende konanga machine ya production au tikala ka ozwango te. Ils ont réservé pour la femme. Pour la femme. Parce que dans la femme, il y a l'énergie. Ah, les Camerounais va pédé. Tony. Bah, homosexuel nyonso. Quel que soit le niveau, bah, homosexuel nyonso, bah, avec Satan. Bah, avec Satan. Machine, il y a production, nzamba salanga pona naturellement moisi. Révérend Tékolbalikamo, qui est très profond, journée de la femme, ils ont mérité de célébrer en gros, ils ont mérité de faire mais tout le monde a une église de réveil pour organiser une journée moko spéciale pour la journée en gros. Maman bala takamaputa, vous faisiez comme une petite manifestation dans quatre église. Tout le monde reste là, mais pourquoi pas vous le pasteur, en tant que pasteur, bobo interdit la journée et ça dans quatre églises. Beaucoup plus, nazo le bapona ngai. D'accord.
na organisaka mingi ba journée ya basi ba maman parce que quand on parle de bâton ba basi et ça ba catégorie tu as une catégorie ya ba vieillard ba mikolo makasi tu as une catégorie ba to ba za moins âgé tu as une catégorie ba to ba le moins âgé aussi ça dit selon la Bible je suis dans mon candidat ya Timothée Paul a dit à Timothée alobi enseigne la bonne doctrine la sainte doctrine ça dit yebisa il a kisa na ba mama baza mikolo bala kisa aussi baza la modèle pe bate ya na bana oyo baza na se comment aimer leur mari comment vivre baza la bana basi ya solo vraiment alors ce qui ngana organiser ka ba journée ya ba mama na église ezaka journée ya fête le roi to ça qui samedi ngamo pe na te yaki na parler sur une femme sage. Parce que c'est une journée de réflexion. Vraiment. Une journée de réflexion. Et j'ai eu le temps de expliquer qui est la femme. Et comment une femme sage à Zalaka. La sagesse, c'est un cœur. La sagesse, c'est la mentalité. Vraiment. Tu ne peux jamais être une femme si tu manques la qualité. Si tu manques la qualité, si tu manques la discipline, c'est difficile pour la femme. Bien. Mais est-ce que c'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Et ça, action, réflexion, mémoire, penser, moi, c'est la qualité qui moi. Vraiment. Moi, ça, c'est la qualité qui, moi, c'était pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. De profiter parce que nous sommes quand même au mois de mars pour parler de ça. L'actualité nous oblige au dialogue direct entre Kinshasa et l'Angola. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est entretenu ce mardi à Luanda avec son homologue Joao Lorenzo, médiateur désigné des conflits opposant Kinshasa et le M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Le rencontre bilatérale qui s'est déroulée au palais présidentiel de la capitale angolaise dans le cadre des efforts diplomatiques visant à restaurer la paix dans la région du Kivu. Dialogue. Ah, tu connais la macamba politique est changé, hein? Président Assira Kibiso Marambebele Abaki Nabiso to lisé sur ses lèvres ce qui kaka ba simbi loboko moko ya congolais ce qui ba botoli kaka localité moko annoncer guerre mais tout le monde na kata ba dialogue eloko moko na lobaka mingi moni soki na mboka bozana bata ba veste belé ah mais moi pour la veste yango na lo c'est que tu rejoins la vie sur résultat d'où les yartakabi et moi polo moi jogging relax ya ba veste ya ba leke belé ba cravate rouge mboka za ya otengama ono ke mo panza matata ponyo et ça longwa na déjà c'est-à-dire moni mboka mboka tambwisa makana mokonza mboka te. Vous voulez dire quoi par rapport à la royaume nyonso ezaka dirigé na mokonza mboka te. Mais royaume sur taliba royaume nyonso ezo réussir na vie ba pays ezo réussir au remarquer ba pays ezaka dirigé na ba sage. Le problème ya mboka na biso on manque de sages. Ba sage ya solo. Ba sage oya suki ya pembete. Mais ba sage ya solo. Donc, tous les gens sont vrais sages. Bazali, mais pas négligé. Mais tout autour, il y a président qui a nommé Bato comme qui est sage. Mais qu'est-ce que c'est conseiller? Conseiller, pas sage. Pas sage. Président est entouré de conseiller. Pas entouré de sage. On appelle cet exemple. D'accord. Bible Zoloba, un homme sage voit le mal de loin et il se cache. C'est-à-dire un vrai sage avant même à jouer décision, avant même à faire la monokonaye, à ça à lecture. Il y a présent, il y a passé, il y a avenir. Donc on peut dire aussi que le président avait dit à ça qui lecture, il y a le président a passé, c'était à qui sage. C'est ce que vous voulez dire par là.
C'est-à-dire, un vrai sage, à ça, d'abord, lecture, il y a présent, il y a passé, il y a futur. Alors, un vrai sage, a une décision avant décision. Et ça, la décision, et ça, il faut que Moutou asa la yango, azwa yango intérieurement. Parce que tant qu'on a une décision intérieurement, Moutou fa banda ça sur lecture. Yemoko. Ata siko décision na zuza na combien de pourcents. Le président peut-être amoni qui a singa qui ba appui pas bande konaye awa na mboka so ko petit Congo ba ça la même union sacrée amoni qui peut-être ba boyi le ngo qui na directement na dialogue. C'est pourquoi na zoba que non mboka tambola kana mokonza mboka yemoko te. Mboka tambola kana ba sage parce que bango ba yebi mboka malam ba yebi nini mabele sengaka. Nini mabele yango so tali ba royaume ancien nyonso ezaki dirigé na ba prophète ya solo soki mokonzi alinga sala likamba ko ya ko consulter basala nzambe ya solo basala nzambe ya solo a consulter ki binoti mikolo ti kolega consulter ki binoti c'est que bino bopesi résultat na que les par dialogue bon a consulter ki bino les pasteurs des églises de réveil. Avant qu'il y ait un processus, il y a dialogue. Badeniles bazalaki, ba prophète aminene makasi bazalaki wana kakienza koma même na niveau ya ko dire Corneille Nanga de ça ya longoli yango. Nzamba yo kela mboka na biso. Se contredira ka bino ba pasteur. Nzamba yo kela mboka na biso mawa. Na bino pe ba pasteur yo kela bino. Nzamba yo kela mboka na biso mawa. Bino pe ba pasteur nzamba yo kela biso mawa, yo kela bino mawa. Zana makambo belé. Mais biso bato to koki pe ko bimisa ide na nayoka ba mona ka manix wana zana mukie vraiment maloba ezaka mukiete likanisi pe ezaka na taite mais likanisi ezaka seulement na ba conséquences nango et quoi ça ba conséquences nango positif et quoi ça ba conséquences négatives likanisi ezaka na taite. Nous manquons les vrais sages. Et tout le monde basala nzambe pour koyisa mokonza mboka abafanda tala il faut ça la boue il faut ça la boue il faut ça la boue basala nzambe lokola Joseph pour ko vanisa mokonza mboka lokola azebisa mokonza mboka clair vérité sans tenir compte ya oyebi lelo yo mboka eza na problème l'église eza na ba problème mokili eza na problème na temps parce que le diable aussi a imposé 3 choses na mokili vraiment a imposé inquiétude kati na bato a imposé soif ya mbongo. Bible zobaki na mokanda de Timothée 3 dans le dernier jour il y aura des temps difficiles et bato akoma ba ami ya mbongo ndi makambo ezalelo. Ce qui diable a imposé soif ya mbongo c'est que pas imposé soif ya mbongo et pas ya président na biso moko parce que yemoko numéro 1 lelo bato ba kolobaki président aza président ya tribalisme parce que aujourd'hui c'est sa famille ndé mon président na kati ya ko gouverner na mboka oyo c'est to ba peke yemoko numéro 1 tout d'abord aza soif d'argent total na population que oyebi soki mokonzi omoni roi Pharaon afandaki abengi bato ya mayele po bamale komimona bato ya mayele bazalaki élevé na kati ya mboka d'unité ayesi bango boyebisanga ndoto na lotaki moto akoyebisanga yango na osala nini abali koexplike bango ndoto aza apesa explication ya ndoto fo ba explike ye ndoto wana nini elingi kolakisa ataki confiance na ye na bato wana nyonso mokonzi azalaki déçu azalaki déçu donc moto apesaki solution explication claire ya ndoto wana azalaki te il faut Joseph auta na prison méprisé étranger un esclave azalaki na valeur te na solo ya nyonso ya kasho il faut y abima kuna po ya kopesa solution. Notre président n'a pas un problème, mais le problème il y a président Azangi Bassage. Si on peut comprendre que la procédure il y a dialogue c'est mauvais. Il faut que des conséquences. Vraiment. Total a conséquences. Tout ça qu'on analyse, le roi Baltoa Baïl, total a conséquences. Après dialogue,
eloko nini oyo président boyaki ya liboso makambo ya dialogue ezalaki na makambo moko ezalaki président boyaki ko dialogue parce que alobaki clairement que non ako dialogue na ba M23 te vraiment akosala dialogue direct te parce que ezalaki na maseka ayebaki likambo moko wana mais comment président comme na niveau ya ko accepter est-ce que accepter parce que naturellement na pas une information clé vraiment base nango te accepter ce qui a accepté maintenant déjà un médiateur il y a président Angola c'est déjà c'est déjà quoi accepter déjà non akoki kokuta na ye na sina respect yo kipe yanso akondima ko skuta na mutu ezama wa kondima te akoki ondima ko yepe koboya vraiment faut tout à ce ba conséquent parce que mboka na biso eza ko problème toujours tourner dans ça problème ya ba accord. Bakor les okangambo cannabis. Il y a trop des accords. Bakor et l'équipe mingi. Toi na bakor à boy. Toi na bakor ya boy. Toi na bakor ya boy. Mon état président Félix Alongwe lelo. Bazui yo. Comme président Yambo cannabis au kwea. Non ça y est. Au kwea. Bakor ezali. Bakor. Attends le tozu président Martin Fayoulou. Batie mukonjambo ba le vérité désir président vérité désir mais nanga pe a confirmer kango a uti pe ko confirmer les biso ngo mutabima ka président Félix Corneille nanga ana problème yani misusu moi soki moto a sabimi na kati ya ligne na ye akoma ça n'importe tout akufa aso akoza kufa ye morote ko luka bomisa parce que ya lobi bon parce que moto nano na prena seni toki na réflexion d'accord moto nano na seni à trahir soki peneza ya solonda lobaki à trahir mboko bo ça ko président de la république soko teka kinano ozaki nano chef ya veni o teki ya veni bo so ati comme bourgmestre commune peut-être azaki intoxiqué pour biloko aneza ndima ozwa part ndima ba soki na ko na seni déjà accepté par ozwa part bo soki mokonza mboko mokonzo bola la ka Colin nanga président de la république Colin nanga bola minga na tonga bo ba porte mino union c'est comme ya ba Rwanda akoya pe kamini akomate yonde mtoza kwa nanga akoma akotikala ka kokoma na Kinshasa te akotikala ka kozwa poste mona mboko. Si peut-être ça arrive, qu'il est devenu le président de la République démocratique du Congo. Ce qui a commis Kinshasa na 8h na 9h bakundai. Oza ko assurer makambo zo. Na reso makambaso. Ozo confirmer pe yango. Na reso makambaso. Nanga na mboko akotika ko poste. Il engage que l'auteur. Na mboko nanga akotika ko poste ta diriger mboko ko en tête ya mboko awazwa ngote. Ozo rejoindre Kakinza. Tolo balwa basala nzambe. D'accord. Akotika ko poste te na mboko a diriger biso. Akomati. Au moins que tu sais l'ensemble de l'écoute. Mais Denis, c'est comme ça, ça n'est côté à Nang, parce qu'il y a eu la malédiction. Alors, la malédiction comment? Quelqu'un a maudit, il y a l'ongoli. Bible Zolo Baboé. Il y a des prophètes sur la terre. Ils ont le pouvoir de fermer les cieux et de maudire la terre. D'accord. C'est un père de réveil. C'est un père de moni Moussaï Nanzambe oya telema lobi malo tout ce ka sentiment o denile ça sentiment hier na pesa éclair ndi quand il faut longola biloko mso na kata via batu na pesa éclair donc hier na mboko ka denile ça mo konza Moussaï Nanzambe ah isimba te lokwa Moussaï Nanzambe lobaki alobi likolo ya nanga azaki pe yemoti basala Nzambe bele biso na soto loba da mutu moko nzamba yaka azaka yo kula Denilis da biso nyoso de tikale yo nzamba yo ka biso ti da sa biso to basala Denilis wana za sentiment moni vie na comprendre rien za mutu ba base na comprendre vie na mutu ba base ye alinga ka boko pese ko sala alinga ko sala loko mopo atikala toujours aye banaka makamu ye moko alo ba bike no eza nango abeti na ebali pour ka batu ba tapeka. Mais nanga za maudit. Vraiment. Nanga za maudit. Même la génération de Nyon za maudit. Quand il y a sopi makile ya ba Congolais. Nanga génération de Nyon. Même ba koko ba kobota makana simana ba vivre na kata malédiction. Quand dans les lisibiso na mboko azangi sibiso kimia. Ye akotika ozana kimia te. Bible zo ba c'est lui qui vous trouble. Quel que soit ce qu'il est, il sera troublé. Trouble wana uti pas Corneille nanga. Pour Joseph Kabila loba qui lelo yoke makambo ekoleka na est
ils ont probablement M23, il avait accusé le président Félix Tshisekedi de mauvaise gouvernance. Est-ce que trouble vous nous confirmez que vous n'avez pas un nanga tout ça qui est peut-être mauvaise gouvernance il y a Félix Tshisekedi? Oui, bi muto sala makala na muto teka makala ngana sala makala yo so makala pa na ngako ke koteka so ba tu ba lobby ke non makala wana eza mabe yo ndima. Merci. C'est ça la réponse. Nous sommes toujours à l'est du pays. 2500 écoles a été détruites par les forces armées et à Rwanda, mais aujourd'hui les autres monisosuki na nuit le 2 mars lobby quasi bas centre ils allaient qui tenter il y a être récupéré par le M23. Malheureusement force ya FARDC na ba zalendo les ba empêcher qui ba récupérer on ba récupérer qui Bukavu les a qui tombé l'autre fois. Est-ce que vous pouvez avoir quand même une analyse, un point de vue par rapport à ça? Moi les programmes sur les anango tu as un programme de information. D'accord. Na salle analyse moko na comprendre que Kabila na groupe na Oli Kabila mingi na groupe président honoraire olingi mingi na groupe na ye mais kala ezali pour ngotanga kombo ya Kabila qui facilité kasi anto lobate musali makala faut ça rappelle Félix moi yango to lobate musali makala na moteki makala na groupe na bango ba 8 ans et bi guerre to anango force ya guerre oyo d'abord les médias vraiment batwana baza makasi na ba information ya faux ba makasi bakola mukana tongo mo ba yesi ya monga na bike no nga vana na kota na profondeur ya likamo fona zo information exacte vraiment parce que ba information monsieur zo lika ya makasi bato ba 8 ans ya ko travailler monde ya média monde ba réseaux sociaux ba 8 ans ya ko travailler ba 8 ans. Alors na makambo ya este le problème na biso na mboka toza na même armée na biso même gouvernement na biso to na problème ya nature ya bato. Vraiment. Batu baza na kati ya gouvernement, ba na kati ya armée et belé sur 100%, 90%. Bazangi irmanisme. Ba batu moko boko solane siko na tongo boyokani bien to bunda po na mboka na 12 heures ba yeli 1 million à changer. Problème ya este ezozala na ba problème parce que kaka bato bazan kata kana este wana. Bango ne baza komia ba information ya mboka bango moni ba bundisa mboka mais bande kuna biso moko ya este ba mama ba papa ba jeune lokwa ko bangeleki bango moko baza ko se livrer pe bango baza ko se livrer bango baza ko se livrer. On a un problème, il y a trahison des autres comme ça biso faible. Trahison. Quand on a battu, on va supporter non pas cité. Pas mon on va supporter pas cité, on va supporter douleur, temps à crise à kokangote. De basa ko se livrer n'importe comment. Deuxièmement, ma comme tu okoya na on a este wana bazui boye, ba ko ba bundi ba récupérer. Il y a trop de traîtres donc nzamba sunga mokonza mboka. En tant que Moussa Nzambe, stratégie ni obino boko zo pour remettre fin na bitumba wana. Parce que bino moko bolobi que non Moussa Nzambe apportera des solutions na kati ya mboka. Stratégie ni bino boko ko zo pour mettre fin na bitumba ko leka na est République démocratique du Congo. Les problèmes ya Congo pour na ko solution ya liboso il faut que d'abord Yesu Masia aza d'abord au centre. Mais les Congolais ko sambela mingi révérend. Tant que le au centre, surtout total na Kinshasa. Et ça toko na avenir moko tozana 20 églises de réveil.
na Kinshasa te na matika moi mafuta dule ataka bina kosi to la 20 église de réveil donc nous ko ba que congolais assemblé la makasi sur aujourd'hui par exemple na commune morte on a plus de 100 et quelques églises mais qu'est-ce qui fait que le ba que nzamba za au centre traité oui bien église ko za la boye ils en a 2500 personnes na kati mais il y a une église à toi na batumi bale vraiment l'église au Congo va tondi ti libanda pasteur à ça ba 3 4 5 cultes mais il y a une carte église à kana batumi bale première personne bazaka mukie baza mukie na carte église bato ba sambela kaya kana église alukaka nzamba yebi pe nzambe ba mukie mais nombre batikali ba yak église ba sambela ba yebi nzambe te yo sa nzamba bazana centre batwana bazana centre te problème ezaka ya ko sambela te mais manière nini yo sambela tant que je na yebi nzambe koyeba nzambe za d'abord koyeba principe na ye Yesu azoba si vous m'aimez vous garderez mes commandements bato ba osambela commandement ya nzambe kati na bango ezati vraiment muta simbi bible boya simbi bible menacé ya bible ana makambo ya kashi isanga nzambe ba mélange ka été ba mélange ka nzambe te il faut que batuba je veux que les gens prient en tout lieu mais en élevant le main pur sans colère ni mauvaise pensée mais batuba ça la vie à mélange comment nzambe vous au centre. Le problème, il y a Congo d'abord, il faut que chaque Congolais et Congolaise a ses repentir. Il y a une différence entre la confession et la repentance. En commençant d'abord par vous-même le pasteur. Oui. Je suis d'accord. Oui, pourquoi? Parce que vous êtes le bateau, beauté arabiso, il faut aux arabes exemple. Mais bien le mot aux arabes exemple était. Dans les réseaux sociaux, ce n'est que les pasteurs qui font de baise. Dans les réseaux sociaux, ce n'est que le pasteur n'est pas ça l'arabe trouble. On a tiré au monde n'était pas parlé qui dans les réseaux sociaux tout est là, moninga n'avait pas bordir. Natika au monde n'était que musulman les cas que tout est là, moninga n'est musulman bordure. Ce n'est que le serviteur des églises de réveil. Il y a longtemps le barali kamaro se repentit na télé mais la rabine monde bo banana ko se repentir. Au monde ndenge ndeko na biso a filmer biso boy. Ayebi image makasi. Na sepela msala sala là. A filmer bien. Ana carême. Ramadé bandé déjà. Koko tsana ka ndeba monsieur c'était pardon. Ravi sabilo monsieur ça pas mandé ko ya. Ramadan déjà bandaki. Ndeko ya kima pamba. Au moins c'est quoi ndenge a filmer biso boy. Vraiment. Et comme na tamoko ba misale komi ebele. Ba benga. Ana pire petit na imoko. Vraiment. Ko batambola na e bazala na e bakangama na e. Ce que pire petit na pe asala rien. Deo commandaka. Asala ka rien, abimaka te, azala aller la pe piaka, ya so bakutani na vie na ave sovenga itaka. Ase boyo po déranger nga mingi ya nanu. Simba boro. Basala boy. Après 3 mois, loyi bo benga enani. Réalisateur. Atangian. Esa benga mina musala. Abenga mina ngote. Ndeti wana kata pasteur lelo. Ba pire petit ba vie na bande ba pasteur lelo. Ya moi ce pour qui monde a pasteur na sa ba tuna. Ba Marcelo ba pire petit ba vie. Natani ko mamutu te. Tenga na ko tanga parce que pasteur a mineno ba ko sala ba succès. Baza pire petit ba vie. Oui bi ba pire petit. Ba Mike Kalamba baza pire petit ba vie. Ba pire petit nani? Ba Mike Kalamba baza pire petit. Il y a un musicien. Ozala pe pasteur ebité. Na ebité. Oh. Harry Papa zala pe pasteur. Harry Papa pasteur. Mais oui, mais pourquoi Mike Kalamba yoko bon? Oui, non, il y a bien des magas. Bazala pasteur Mike Kalamba. Na église bena oui. Na église, après na église. Bon, ngai maka moyemba, ayemba kitoko. Ayemba kitoko. Kitoko, na yemba moyemba. Azo conduit ba nzambe pe na makamba malamu. Obi? Azo conduit ba na nzambe pe na makamba malamu. Na musique na ya betaka. Na musique pe na osela nzambe na. Musique pe na soki musique. En tout cas, période du monde banda ko sepa na musique na nzembo moka yemba nganga na nzambe bonga.
na période c'est per la musique n'était na période ya kanzembo na bunga na nzembo moko abeta kala we ngolu eza ni mo ngolu eza likambo ngo voilà en tout cas nzembo wana en tout cas bandai ko yemba kitoko anda yemba kitoko mate a rappelé bien oso yoka ile kola cher na yoka makambo te ate habité sur la terre bon on a yoka na ngai te wana sincère non na vanda te na yoka mai kalamba ya te ya boy bon ngabanga na la pe mutu nyonso te na la batuni na tala kana fandi bona tala na wana ndamate est-ce que ça obligé mutu akoyembela nzambe asala pe ecclesia ba pire petit ba pire petit amuna lo ba yango ba pire petit boso to lali pe to lamgi to monyo poko mo yemba c'est opposa pire petit ezaka vice versa ata na ndoto na pensa oyemba te na pensa na bomba ba image ke ba image longwa abomba biso to récupérer ka partie wana côté miniature moi si na ngamo yemba nanu bien d'accord nazo sikombonga na côté studio na tiki boko ça peut couper pasteur Louvre na la bande ko nga mo ba yemba nanu bien Elvis azawa na yemba nanu itoko na la ba petit frère abeta la guitare raf na za bande ko musu ba yemba na église na ba musicien bazali no soki makambo ko yemba to tiki la bango ba yemba boko ça peut couper buloba et simba to wana ya ko lexatan bon Denis sinda ke na oyemba za lexatan ya ko lexatan bo Denis sa yemba Denis sa muta ba base le problème toi na ngondi yangwana problème toi na ngondi yangwana donc ba tebele ba s'infiltrer na kati ya musala nzambe lokwa mona pasteur Manex wana jeune wana ça il nzamba lati mo veste azali ngabe fona kota kopong donc musala nzambe pona ba tebele ko makop mais pona biso eza vie pour na biso ya profession bébé nazaki quelque part batuninga papa profession noni na bi pasteur tipo na tunanga olobi nga bi pasteur profession nga yango la pasteur nga vi na ngeza eza bible vi na ngeza bible na la bakaye na kata ya bini wana au moins que na vanda kana ko 3h 4h 5h du temps na otanga kaka na otanga na okoma na vi na ngeza bible nana cop musu na sala raté naza politicien te naza nanité to ina de vie nangeza bible donc soki mutu alukinga na makambo nzamba okuta na makambo nzamba mais na makambo ya musique ya concert ya nini ya boye. Révérend, vous venez de m'inspirer à une question parce que le vivant est la Bible, profession est pasteur. Est-ce qu'ils ont bien un pasteur à politicien? Mais à côté de Nzambe, à côté de Nzambe, est-ce qu'il n'y a pas profession à pasteur? Pasteur a obligé au sam sauter. Bon, c'est une bonne question. Pasteur, politicien, ce n'est pas un péché. Vraiment. Parce que Daniel était serviteur de Dieu, maintenant c'est la politique. Vraiment. David a c'est la politique. Mais le problème c'est que mutu atikala na mission na yi. Atikala na mission ayeba ke naza pasteur na awa na ye ko sala nini. Et mais ça obligé que pasteur faut kotaka politique. Parce que Moussa doit tout ça que la politique. Qu'on diriger des églises, c'est ça politique. Vraiment. Parce que politique d'abord c'est art de diriger. Faut moutailler ba ko diriger. Il y a des politiques qui vont au camp de famille, au camp de tébélé, on a plus de 20 à 25 familles au camp. Donc, et ça déjà Moussa tout ça. En dehors il y a profession, il y a pasteur, en dehors de ça, il y a un technicien. Vraiment. Je suis un ingénieur, na CLC, na électricité bâtiment, na sali industrie, donc on a ingénieur. Mais pourquoi toi tu ne fais pas? Zamba zo tuna motuna na mokanda Esaïe chapitre 6. Albi qui j'enverrai-je? Qui parlera pour nous? Pendant qu'il y avait beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes, mais Nzamba tuna na kotinda nani? Esaïe bimia lobi, mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. Soki Mosai Nzambe atiki profession oyo. Toi comment mélangeango vie spirituelle na comment on a difficulté. Il y a même dans la Bible, so tangi Bible,
dans mon candidat Actes des Apôtres, chapitre 6, apôtre Paul Pierre. Il n'est pas bon pour Nabiso de s'occuper de makambu mususu. Mais vous voyez que ça peut amusa na nzambe te beaucoup pesa ba na nzambe pe charge monene parce que ba na nzambe là za soka lala la mukelo ka liboso faut raisonner surtout pour vous les pasteurs des églises des rêves faut raisonner ah fona ke ko tia offrande pour papa lia ah fona ke tia offrande pour papa futanda mais ce qui papa ko sala pe moi musala monte ke ko créer pe église ba pauvreté ce côté un pasteur afandaka alali azana ba jeune des ngana to ça 2 semaines ya jeune awa na koti retraite na wala na sima awa na sambela ka mama nzambe pambola papa kingani nzambe pambola mama kingani sunga muto kingani siko pourquoi vous réclamerez mais ba biba nzambe ke bino ko senga pe leki trop ba pasteur église de rêve ko senge leki trop bozana na 20 offrandes bato bakenda bon bakenda nani sakenda na ndako nganga maboko pamba. Oh, réponse est nanda kwanganga nani sakenda maboko pamba asate vraiment asate mutu nyonso na connaissance te ndalo ba makambo eza na tina te vraiment tout le monde ça mboka o bazolelani basala nzambe batelema scott to biso ke sana pole to sala biso seconde to telema seconde boli biso to sala. Non, c'est pas important. C'est parce que Babamona qui non de bozape na iloba moko na mboka oyo. Parce que liloba wana pour mutabi sa vraie parole, il faut atteindre que voir la présence en Nzambe. Révérend Manik Selupika. Si aujourd'hui Nengolobi qui non président a bengisa basai na Nzambe, mazwaki ya ba basa sagiti. Si aujourd'hui ko ta la caméra, président République démocratique du Congo Félix a lundi émission oyo a bengisi yo idée ni yo zana ngopo na mboka o vision ni yo zana ngopo na mboka o batio mwana mwa poste babizwa poste yango kamba to zala na budget to zala na ministère ya défense batangisa biso na classe la caméra on eza batangisa biso na classe les corbeaux et les renards les enseignements makasi oko beba biso wapi les corbeaux et les renards. Enseignement makasi. Les corbeaux et les renards. Ce qu'on a avani boé na fromage na monoko. On pose une question ni on a sanza aussi pour ba renard ba za na bazwa. Bakina mbang. Ba mais ma vision pas chef de l'état. Ce qui nzamba sungi to kuta na ye. Arozwa o esengeli wana. Vraiment. Ils a ebeli pour le développement ya mboka. Vraiment. Ce qui na no église ono bandiango nzamba tindinga musala na bandiango na rien likolo ya dal o bandiango na kiti te mbunda te singa micro te lelo komi boy okolo baka bo pona okutani te tango ko kuta zo enveloppe à chocolat ya kaki wana ko le problème ça siko ke non c'est golimwa yo bobi ke no ba pesinga elo komo ko diriger vraiment soit personne le remoro diriger alors ngai na kingana no boye na na posa o diriger le remoro te amnene mboka na mboka oyo pourquoi mais na za posa o diriger mutu a diriger c'est l'homme à ça c'est très profond na posa o diriger mutu pour mutu a diriger soki na komi place wana na boyi na lia musuni ya batu nyonso baliaka oboyi yo po tomber na kati ya bato basala moi détournement malamu na diriger ndé mutu au mona ngolo kwa ni tentation diable ko tenter yo malamu na diriger ndé mutu mutu ngo apesi litoi ouais parce que non sala boy moi j'aime rester dans qualité na ngai wana ya sagesse vraiment pour na développement ya mboka surtout tes machines vraiment ya sagesse na mboko ya réflexion ya bien mokonza mboka ko créer équipe moko ba eza juste bato ba ta réflexion kaka bato ba réfléchir kaka pour na développement ya mboka na mwa basaka nini moko soki ministère so ya scientifique so ya recherche so nini na mwa lo basala te na mwa lo basala te solution na biso eza solution d'abord réflexion mundela fanda ka réfléchir aza ko étudier vraiment bato ba fanda musala ba sa ka étude
Kasi pour bino pe opesa bato pe moi ba congolais moi accepter opesa ba congolais moi faveur wana te tozora nyonso ka to considérer kaka mindele ba ko ça mais so to bikenda to pesa moi congolais moko auti ko tanga moi classe ni ya makasa sala moi eloko mo songolo pakala to pesa bato eloko wana te. C'est un problème, il y a, comment on appelle ça, un complexe. Vraiment. Mono kocha mikate awa, oteka mikate chinoise, mon pa yati mikate teka mikate muto so mikate pas chinoise wa. Mais bino so wala bosse la farine. Vraiment. Problème complexe. Congolais za complexé. Do mo lelo sikoyo basi na biso ba komana ba taille ya mindele, bilongi ya mindele ma congolaise. Asa congolaise mais sotalika a refléter na biso na ba BBL naturel a refléter na le linda soki nani ya mundele kuna atalaki na série mais biso na ba BBL naturel ba luka ezali oye bien ouais ezali ouais oui abotami naturellement za na taille na ya bien mais bisala sala complexe Marcel a la raison hein ah ben na saluer ndoi le pasteur Marcelo na salué ndoi nzamba mona. Le président honoraire Joseph Kabila, deuxième discours naïe, après plusieurs années à silence, 18 ans de gouvernance, mais a aussi annoncé sur la restructuration et à ce parti politique n'a pas perdu avec un choix à Obemina. Tous les années. À cause de la Donald Trump, les qui les États-Unis, a annoncé que les la République démocratique du Congo. Oui, les Arabes connaissent Félix Tshisekedi. Tu vas na papa ti to comme la tamo papa sundo le bisona na kilota pamba tola libanda torsini to zangi biloko kolia papa kimi Comme Congo de Vaniga, papa, wote na ina bongisa ndako na ngai na zonga lisusu. Keta danke boza bana boya makapa. Kolande na fufelala. Mutu mo soki nani soki kabindo soki bindo soki kabido soki nani kabidi soki nani ngona azaki moko ba wazalendo akomi no M23 so yesanga soko bataya babloka ndengwana mutu a déclaré guerre kaka armée ne tourner contre elle. Vraiment. Guerre ya liboso et Seigneur le président a déclaré il faut réformer. La semaine idée moko le ministre Jean-Pierre Bemba là azaki ministre de défense a pesa ka idée moko ça très capital mais kaka batunde ba combattre ça d'abord réforme ya armée ba identification. C'est ça le vrai problème ko eba moko na moko même Kabila pe na deuxième discours na ngaya lobaki yango soki kolongola soki kolonga guerre ya est il faut kolonga na ba armée étranger. Basa na identification ba yeba mutu akoma colonel ndenge nini akomi colonel ndenge nini vraiment akomi général ndenge nini classe ni na tant formation ni na zui nationalité na ezani ba relation na libande za banani omona mutaza rwandais mais aza na matricule à l'état azora mbongo chaque fin du mois soki ba silisi armée ba ye na gouvernement. D'accord. Muto zomona wana ministre ya budget ka ye wana za na onatra ka ye wana za boy ka ye wana za boy ka ye wana za azozwa salaire ya 70 personnes. Muto abongo so président ma déclaré ka ye na obalukela président. Vraiment. Ka ye na obalukela. Il faut identifier aussi ngapo na union sacrée fa kufa. Mais ba ko senga deuxième union sacrée liboso simbate ba ko senga deuxième union sacrée pour na peut trouver solution na est présent pensée na ngai contribution na ngai asala comment on appelle ça réunion ya ko yamba ba idée qui ya ko sa ba union wana vraiment chali yo moko o solana moto yo ka penser na ezani pona mboka ao penser nini raisonnement nezanini contribution nezanini to yo ki ye moko webi ba pesa ka moto poste te pour alobi kaka vraiment pour alobi kaka pour poser nos questions pena seconde yo lobi boye soki ba tie yo o sala
on a oué là, non ça là. Pour ne pas être mongo. Bon ezana. Président asala d'abord a yamba baide, a consulter bateau ba sengeli, a consulter bango zona ba idée ya moko na moko pour na mboka et sungai moko. Oui, bambala moko place nini et sengi to salani. C'est pas problème de déclarer guerre. Attends de déclarer guerre, to biso ne to nyo kwa ma. Tala, président de la République a aussi sa mandat qui vraiment. Congo ne tikala. Vraiment. Tous les qui s'attendent, président wanate, c'est notre frère. Mon ne konayo, atata na berera ande konayo. Président Félix, c'est notre frère. Ata berera c'est notre azam muto biso ne futa na lobo. To réussir na nous makambo to anango. Oya biso moko to traitant osima. Révérend, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Une dernière question pour Toshiti Nabiso. Toute comme on a 250 kuluna ou bakangaki provenant de Kanya Makase Selembujimai, baye awanamboka oyo bien ba retourner na République démocratique na ville de Kinshasa, ba former bango, baye koli misala ebele, baye koli l'électricité, baye koli misala vraiment mingi ya maboko. Est-ce qu'on peut toujours continuer avec la décision il y a ministre Nabiso Constant Moutamba ya peine de mort ou soit to continuer la décision comme bon la Kanya Makase ko yeko lisabo misala ko zongi sabo ndi baninga bazongi. Bon, il y a liboso idée ya kozwa bango ko transformer bango, c'est une bonne idée. Vraiment. Au premier ministre Constant ça là, ya mabete. Mais na oya na comme on a point na. OK. Moni kozwa mutu. Et puis les ezo boma bato. Elle a bato ko capacité. Elle a bato ba ko capacité. Ta rebi souffrance. Pas ces passe. Kuna besoin ma casse pour na to ya chômage mboka. Pas ces passe ya. Bato na biso bato to leka na passe to yebisa bino pas ces passe. Na vanda mo mosozo boye o vande pena we libumwe suis na nzala. Pour la première fois na nzala leki singa diarrhée. Nzala tellement leki nzala leki singa diarrhée. Parce que o sala sel nini? Yanzala ose aucun na toilette bano baneka ka mupepe. Et l'autre ndeti muchope bima. Suza batu misu bongo aozana maîtrise té. Docteur bakuluna basala makambana parce que bazana na état de chômage pas sélectif. Majorité. Misala ezate. Oui, et belé yazawana bazana eloko sala té. Muto afani ko banda tongo ti pourquoi. Ai bate ko te lipa ko liango ndenge nini. Ai bate fufu akozwa wapi. Vraiment. Siko likolo na yango bonzambe pezate. Soukana mon église bato ba osaka na église. Église zo maîtriser ba vie ba te belé. Vraiment. Et na mutu mususu et muko mususu na kendaki kotala na ndako leka côté ya DGC. La bina tala maman moko boy na yebi. Kokota na kotika mwana na musala wa fille mo bazala na ye wana amoni ngaka papa nzambe ka mutamemio ya kama mama depa kama ina shamba depuis lobi na 12h nini telle mama kambweleki ye mubali asali boye bana suki nini we famille akangami na shamba na tobuki porte ya kobuka na ekuta mutu tala bakisa te wana doki azolinga mela kufa na bandi ko solo na nai tozwa 3 heures na place ngana kenda soute 3 heures de temps ya ko laver moral na ye tabimi na sano na se tolia ngamo na bimisi mbongo na pesi basali wenze to somi bilo to lie na bango to sambeli na se mutu bina zongi wu pour souci pas ces les kabatu belé ba okokate do monito ya kulunu ekomibu so ki l'état na biso vraiment ba créer ba emploi moko malamu vraiment ba pesi batu misala moko ya malamu mutu na journée azanga ta $10 ote yebisa mutu ake musala 6h azonga 19h asali musala azana ta ko bunda atako komba kaka ba venyo bi République démocratique du Congo komba maraté ba obenga ba maman ba tekana ba kwa ma bango ne ba sala du fait que moyen que ba to moi comme ba les qui le problème c'est que ba o ba kombo la kawana ba futa marape bien té on a problème mitema ba c'est un taxe à l'état chaque jour problème mitema vraiment
bana o bazoni ko bakambo ba osala ni belé baza wana zo bata ana tata te papa kufa et même papa musope ataka papa ya pantalon vraiment adjuika ka mwana bato moi c'est zemingi ya tambo na bazemini na poche donc tia olia bongo chérie je t'aime zemingi soka ozui zemi kaka bobenga boy mundela zo répondre na Kikongo la parole de votre kudia soit tu vas baki réseau soit tu vas mazi pour mazi mais attaque zemi bien atie zemi bongo ala kimi mwana moko abotama yebi ko ayebelonga papa na bango te vraiment abute na maman moko bebe asala fainéante ayende bate karaté logo te c'est ça moi sort nezani omeka kutana nzambe biso yo ngale papa na biso akufaki papa so akufi na 97 tant papa akufi bande konaye ba etimiso na lopango babote lopango babote litu to se retrouver na vie moko aboyi soki nzambe te to na yabete so to za banani pasi soki l'état na place ba bomaka vraiment moni de wana babandaki oh le l'hôpital à Kitambo et ton gamin ba tongango eza ba jeune wana ba kuluna wana ba ex kuluna ba tongo hôpital révérend Boris bino maloba ba ex kuluna le ba tongo hôpital nazalaki kuna mwasi nga ma pasteur abota kuna na moni bango nde ba osala musana yoki ne lengi so bongo pe bozui ba misala ya ndengwana e bo lesa bango bien problème ezaka que non muto se sentir aza ekimia mabepe ya kongola ko pesa baninga musala makasi mais akolesa bango malonga te salaire a muke musala ebele mbongo likolo bimaka ebele ebi ngana na ndai ko sala na elo etikisa musala yango wala tana sana mutu moko boy congolais vie moko boy congolais to sala musala makasi musala to sala ya courant oyo ya électricité oyo ye moko atangela ngote ayebi on te pire vient na ya te chef na biso musala to nyoko na classe to ye ko la okanga câble ko bongisa pani boy ya teli makaka boy mais soki mbongo ebimi akokata bino mbongo abeti bilora ya babe nani trésor loi je crois akati bino mbongo mutema mbongo ekeye ça c'est la sorcellerie mais ça $50,000 ça c'est la sorcellerie et na regretter na makambo na yo gouvernement pesi po babeta bale ya otiaki mususu on a olobaki non mbongo ekibakimi na mbongo mukonza mboka luka bato ba basage yebisanga bato ba obeta bale memi kimani na est les problèmes monsieur to ça na besoin de talaka na no pays vraiment usangisi bato ba beta bale pona pays yebisanga bato ba okufa $250,000 là ba obeta ba soldat vraiment ko ba ko bunda bitumba toujours les soldats bazoli ya salaire pas cause de $250,000 ba personne ba soldat ba personne ba jouer ba te oti Brazzaville opi bango mbo ba ya bo beta bal et ya mimi nini parce que bato ba nezinga ko dima mabala na yebi ko jamaa ti bato ba jouer sengwa bal ya bato ba kika wana bango ba jouer mbongo mutazimbo ate mbongo eke pas trésor loi na o mususu wana coloqué je crois fiston coloqué trésor loi là na niveau na yi soki vraiment makambo eza ya solo abebisi makambo ebele parce que ndeto ya biso tonaye kopense ata bafeko fa wana bazo ata ba trésor loi ba Shabani Nonda bapesa wana feko fa oyo tata wa mulayo azala ta mboka na biso bato ebele fo sa ba délivrance osimbile pena fimbo nanu bobeti apo bosambeli pona ça c'est la sorcellerie. Je me souviens de la pour l'insalubrité na Kinshasa pour on appelle comme la plus grande sorcellerie la mboka au diable afin d'abisika salita ezali ouais on satana te ezali makamone cop bocha fulu bongo ebima tolia gouverneur nion so ya kana mboko cop libosa yela reza fulu vraiment. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission. Un message de la fin pour la République démocratique du Congo, un message de la fin pour la présidente Nabiso et puis tout ce qui s'est Nabiso, puis sur le programme l'église. Message de la fin pour l'émission. Vraiment. Notre président de la République, courage, la charge, être dirigeant, être père de la famille, ce n'est pas facile. Nous avons une guerre des idées, guerre des esprits. Il faut être toujours courageux, il faut avoir la force pour faire des grandes choses. Dieu va t'accompagner. Mais ce que je peux dire
Ne cherchez pas de conseillers. Ne cherchez pas de conseillers dans votre ceinture, mais cherchez des sages. Bato oyo ba sage, bato ba ko apporter solution, bato ko temps ya ko sala étude ya temps, étude ya période, étude ya événement, étude comment s'en sortir. La réflexion est plus que la pensée. To discipliner nyonso. To réformer nyonso. Ba ministre, ba député, ba généraux, ba tout ba okambamboka oyo, au lieu d'aimer le territoire congolais, aimer d'abord congolais. Vraiment. Au lieu ya ko bunda pona territoire ya Congo, bunda pona congolais. Soko lingi congolais au défendre mabele malamu. Soko lingi congolais ozana bolingwa. Comment un ministre ndingo za wana famille wana bandeko mais yo mutu moko 50 millions de dollars au kimi nango olali pe pongi okokufa mukolo mususu. Ça ce n'est pas normal. Il faut avoir un cœur. Il y a écoué bato. Peuple congolais. Il y a mboka mususu te. Oyo koko kende ba benga yo étranger te. Yakana Congo. Ne prenez pas le temps de maudire ton pays. Le président de la République passera, mais toi tu resteras congolais. Chaque jour de ta vie, il faut bénir ce pays, bénir ton pays, prier pour ton pays. Un jour, Dieu a aussi la biso grâce, makambo eko changer. Pour l'Église, que chacun de nous, nous les pasteurs, les responsables de l'Église, que chacun de nous, les fidèles de l'Église, que chacun de nous azonga na kati ya lignée ya Nzambe. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Et pour le temps, il y a trois choses dans ces derniers temps que le diable utilise, que le diable a imposé. Première des choses, c'est l'inquiétude. Yomuto landanga fait attention avec l'inquiétude. Inquiétude est une arme qui détruit la vie. Deuxième des choses, c'est la soif de l'argent. Kolingambongo mingi na vie ko pousser ça n'importe quoi. Fais attention avec ça. Troisième des choses, fais attention avec la distraction et le plaisir. Fais attention. La distraction et le plaisir, et que ça a raté ma cambrebélie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Notre programme, tout ça, chaque lundi, mercredi, vendredi, de 17h à 19h. Et chaque dimanche, de 9h à 12h. Sur l'avenue Mbouela, numéro 26, quartier Lubudi, direction Mavoung. Croisement ya Mbouela na Mavoung, na commune ya Bandalung. Que le Seigneur vous bénisse. Votre numéro de contact aussi. Numéro de contact est ça, plus 243 89 57 12 788. Plus 243 89 57 12 788. Je salue mon père spirituel, le révérend pasteur Jonas Chimanga, tous mes collègues pasteurs, que Dieu vous bénisse, sans oublier la princesse. Ma femme, Cadette Lupika, mes enfants, admirable Lupika, agréable Lupika et tous les enfants de l'église cité évangélique, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi notre caméraman, le Boga, Nzamba Pambolayo, Ano Pobala. Nzamba Pambolayo, madame, mademoiselle Bertela Tumba, Nzamba Pambola chaîne Oyo. Suivez-nous, nous donnons la poste dans la chaîne. Merci révérend pour votre disponibilité. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission, assistée par notre réalisateur Douliyar Takabir. Merci à Dimbo Wembo, soldat Makassi, journaliste Makassi à chaîne ODG Nabiso. Merci aussi à Bona Amazon. Bon retour dans la ville provençale de Kinshasa. Avec bon Libanda Yamboka, qui est Nambandaka, pour nous recevoir, ça fait bafana. Et quand on va faire moi j'évoquais tout. Mais on se retrouve prochainement, même avec un nouveau numéro. Mais restez branchés et puis commentez l'émission, Nabiso, partagez, s'abonner et ça la dernière collègue. Bye.